te naza pe candidat conseiller communal na commune ya Ngingiri toyaki po tolanda ndenge lancement ya campagne ya chef de l'état eleki awa vraiment eleki kitoko makasi tozali bele baleka basala ngote beko le bela tongi bo pito nyonso koselema na 5 ans ezaka muke faut tobakise mandat moko pe apenge besi biso ba congolais tous tozala vigilant pona ba candidat libanda toyebi bango bazali ozaki examen ya suka ko libanda Kinshasa nde confirmaka déjà tomoni lelo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Des martyrs. Alors, les avons journée ouverture pour la propagande. Il y a des députés nationaux, des députés provinciaux et puis le président de la République. Alors, Mokonzi Mboka, à ce qui vont les candidats pour ça, des députés naïnions. Pour avoir un des martyrs, à lancer message pour qu'il y ait quelques députés, bon tu connais pas, né la belle amie, il y a bis podcast TV to la raté, fait au quota rapena partout au quota kaka n'engezalaka. Alors, à député ba lobby na bango, ba te ba proceller ba lobby, parce que tu dis que bayaka et puis ba zongaka. Misu bayaka ba zongaka, mais misu so ayaka pas à zonga les susté. Alors, tous a touché dans ça des martyrs de la Patriote, on a ville province à Kinshasa et abonnez-vous massivement, likez-vous donc exemple na kitoko makasi kaka ndenge zalaka. Donc voilà, tozo kota skona kati bozo mona bongo tout le ko ya batu bazo bita ça fusion na batu na simana. Bozo mona tout le ko ya batu. Bate belé ba ki a na sa de martyr ko ka bongo message ya Mokonza Mboka. Mais il faut bien comprendre. Il faut pas comprendre que non, propagande les alakaté que Mokonza Mboka ne mutasala kabu non les alaka nengonate. Voilà botala tout le coup awa na stade martyr de la Pentecôte awa na ville professeur Kinshasa précisément na Mboka na biso et Congo stade martyr zo bongo na commune ya Lingwala et kaka ndenge zalaka. Voilà bozomona batu badimi qui message batu badimi donc voilà les kaka ezalaka. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Dans la caméra, comment on dit? Ouais, je suis le maître Moïse Balebale et aussi candidat à la municipalité de Ngalema. Ah, vous êtes candidat à la municipalité de Ngalema. Oui. Ok, merci beaucoup. Outi nakati nengeto monaki message clé par rapport à nengeto président Outi Kopesa. Message nous kangi pena malonga. En fait, c'est que le président de la République a pu nous parler et en étant des citoyens congolais qui ont vraiment la conscience. Donc le président de la République a voulu juste rénover la conscience de tous les Congolais afin que nous puissions être conscients de ce que nous allons faire. Parce que le Congo de demain, ça sera la conscience de ce que nous allons aller pour voter. En fait, ce qu'il a pu dire, c'est quoi? C'est pour nous parler concernant sa candidature. Il a dit lui-même en étant le fils du pays, alors nous en étant comme les Congolais. Donc lorsque je n'ai pas de Congolais, je n'ai pas de Congolais qui ont la conscience. Alors réveillons-nous de voter la personne qui seront capables de sacrifier pour les autres. En fait, donc, ce qu'il a voulu dire, c'est ça en fait. Et moi, ça me va droit au cœur d'écouter le président de la République, d'être très ouvert, de parler donc à tout le monde comme ça. Donc aujourd'hui, comme moi je suis en train de vous dire, Congolais et Congolaises, arrêtons quand même d'être amoureux des polos de 3000 francs parce que le Congo de demain, ça sera l'espoir de la personne qui sera
au niveau de notre nation. Parce que pour que le social, pour que le Congo puisse se développer, nous puissions entrer dans l'émergence, il faudrait que nous puissions être conscients de la personne dont nous allons voter comme notre président. Et puis en descendant au niveau de la députation jusqu'au niveau de la municipalité, donc ayant vraiment ce qu'on appelle la conscience pour voter la personne qui sera là pour l'amour de ce pays et non l'amour de leur famille. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est ça en fait. Okay. Merci beaucoup. Vous en appartenez? Ouais, je suis du parti AGPC. Là, c'est un sigle, mais Agir pour le Congo. AGPC, un sigle qui est dirigé par l'autorité morale, la distinguée sénatrice Carole Aguito, qui occupe la fonction du questeur au niveau du Sénat. En fait, c'est ça. Merci beaucoup. Papa Pagol, moi, les loba. Mbote, papa. Mbote. Comment je réponds au nom de M. Stevens Evans. Okay. Merci beaucoup. Tomoni, papa Nabiso et Ateni Naelitolo. Papa Nabiso n'est pas postulé. Tu as soutenir le candidat. Non, nous avons un candidat dans le scrutin municipal. Wana na commune, tu na district nini? Nous avons la commune Ngaliema. Ya sikani lo komema na o bandeko ba uta ko sala te na mboka na biso Congo et puis koto peno za na Ngaliema. Bon, en fait, la place où Tokomi, Eza Oyo et Sengeli to accompagner vision et chef de l'État sur le développement des 146 territoires. Parce que la base, Nemutu est accompagnée à réussite à vision Eza Likolo. Parce que vous voyez avec le Parlement, nous avons eu le Parlement, nous avons eu le Parlement provincial et ça ne nous a rapporté rien. Et vous allez voir qu'au niveau, il y a base, échec, il y a vision Ezali. Et c'est pourquoi tout se porte à Nanini na Mapeka Mokonzi pour dire quoi que Asali est l'autre côté. Ok, Nathan Obisotoye, Bisotoza va vrai accompagnateur, il y a vision, il y a chef de l'État. Parce que na niveau, il y a base, tokozo ezota likolo pour que tout appliquer yango na niveau ya base. OK. Merci beaucoup ndenge chef d'État uti kopesa bongo message surtout au kangi pena mingi nini pona bino bato boyesika. Na oyo chef de l'État lobby soki mutoyo ayo ataki matoi te esengeli ayoka. Congo eleki na phase wana nazo résumé selonga onga na yoki. Congo eleki na phase ya liboso tobengaki o balobaki na Jésus ôter la pierre. Ba ôter pierre et siko esengeli ba ressusciter Lazare. Donc tokomi na ta ya Lazare eza Congo eseko. Pour place on eliko lobanini Lazare aseko eliko lobanini. Première partie esengaki liboso ezaki na libanga. Lazare azali na kati. Mais esengaki bazwa libanga balongola pour que Lazare azaki na kati wana asala nini abima. Le véritable Congo se trouvait quelque part et on a déjà ôté la pierre et nous devons maintenant ressortir la vraie image de ce Congo qu'on avait enterré hier. Merci beaucoup président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobongisa batu boye omoni idée wana ezalaki ndenge nini? Eza important pour que bato comprendre. Mandat oyo ti olekana ezaki mandat ya Tindika Tchakal. Ah? Mandat Tindika Tchakal. Tindika Tchakal. Par rapport à nini? Par rapport à bato oyo babandaki na ye. Au sentir que bato babandaki na ye mandat oyo bazalaki prêté ya koappuyer ye. Bazalaki babongisamaki te pour que batambola elongo na ye. Yango wana ezalaki lelo yoki basigné boye batindi baboyi kosigné basali boye baboyi kosala tout ça ezalaki mpona nini bakweyisa vision na ye et que lelo oyo azanga nini ya kodefendre liboso ya peuple. C'est pourquoi esengaki peuple congolais apusa na lelo po ete ayoka bien oyo mokonzi esengeli asala oyo esengelaki asala depuis ebandeli ya manda na ye kino na ntango oyo ezalaki difficile par rapport à bandeko na biso ya mauvaise foi oyo ya FCC. C'est pourquoi omonake na ntango oyo tozokende oyo bato bayoki esengeli ba renouveler mandat na chef de l'État. Parce que Congo ya lobi ekoleka Congo ya lelo. Congo ya lelo eza Congo ya lobi. Congo ekoma lokola Allemagne, Congo ekoma lokola Londres.
peuple congolais a souffert, vous savez. Le principal problème est ça, yebisanga soki nzela ya zando eza te okokoma zando ndenge nini esengeli nzela ezala parce nzela nde permetaka biloko eza na kati ebima yango wana esengelaki d'abord topesi longo ya na chef de l'état parce que il a commencé à songeaki nanu par wana nga eza baimage ezotikala eza plus que baécrit parce que oyo bato bakotala bilili oyo lelo lobi kino lobi kuna partout na Londres, na France, na Belgique, donc voilà. donc Congo oyo ya lelo eza ndenge moko te na Congo ya lobi. Congo ya lobi ça serait le paradis oyo na bandeko na biso baza na poto bakokimela mpona kozonga koya kolona na mboka bakozonga na mosala nini parce que oyebi confiance esengeli ezonga na bato toperdaka confiance mais lelo oyo tokoti na nzela confiance ce qui veut dire que le peuple wana tala nanu dernièrement awa bandeko na biso baza na Canada bazongi mpona koya koinvestir na mboka na biso ce qui veut dire que non eza annonce ya oyo kozala lobi. Ok, merci beaucoup notre candidat tozwi pena ngonga mingi enayebi ke tokosola susu mbala ya nsima parce que oza bongo chaîne na biso YouTube ya biso Pacifique mingi pena kosabone ekozala pena bien makasi bino moko ozomona bongo tuluku ya batu nayebi te donc voilà accès ça foko zolanga batine bazobima bozomona donc voilà bato bazobima bango wana bato baza pena tellement ebele bozomona bongo eza bato bapostule donc bato bapostule na maponami ya 2023 awa na mboka na biso Congo badéputés nationaux badéputés provinciaux baconseillers municipaux donc bozomona bango nde bayene babase na bango esikoyo baye koyoka bongo moko ya maloba ya mokonzi ya mboka ndenge ezalaka. Merci tokota sikoyo na kati tolakisa mo baimage. Merci. Ninga kolobezati uti musika essentiel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo. Donc voilà bongo na bongo tuluku ya bato bazobima bongo awa na salle des martyrs de la Pentecôte bozomona ndenge bazobima bauti koyoka bongo maloba ya mokonzi ya mboka parce que propagande ebandi bongo lelo ebandi lelo badepute oyo bazalaka deja na baoyo baprosile alors bozomona bongo tuluku ya bato bazobima awa la salle des martyrs donc voilà merci beaucoup à mon royal artiste Safou bozomona bato ne bazobima voilà merci. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati touti musika essentiel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga
ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Po musika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosenga ka esiosa. Donc voilà, ndebo somona siko wapi président de la République utaki bongo pesa meeting et puis asangisa ki ba candidature koto ya député ba koto ya députation nationale et puis provinciaux na bande kuna biso ya municipaux kaka ndengeza la carte apesa ki bangombela boyokaki boki ndenga population utaki koloba et puis totalisi bango le susu ba ke non ba député bango ba yaka baluka ba foi alors ceux qui komi kaka ba agi pouvoir akimi mbala moko. Donc tout ça, on a ça des martyrs de la Pentecôte, on a la ville province à Kinshasa, n'engezala kasiko tout ça parce que bate belé bazole là bas député ba kina ba base na bango, ba député ba kina ba bango et bato ba député o ba sala et puis na ba oyo ba postuler au bato pesa bango chance na 2023 2024 donc bato bazole là toujours ba l'arrêter. Oh toujours miso ba l'arrêter. En tout cas ndenge ba candidat musuba ote koloba to sala ka musala te pona libenga na biso et puis na famille alors faut que sunga pena bato oyo ba voter yo bato ba tseko na place wana et ko zala malamu mingi faut que ça na souci ya peuple congolais. Alors yango ya biso podcast TV to kitape awa na stade des martyrs. En tout cas bo s'abonner massivement et bo liker bo partager ba commentaire na bino surtout cause la pena bien makasi. Merci, on se retrouve juste après. Donc voilà awa to bimi sur na libanda stade des martyrs. Donc voilà bozomona ba mama msu baza awa ezake ba équipe na ba député na bango. Alors tu dis qu'en beaucoup na biso Congo ndenge tambolaka avant bakende faut que pesa bango transport na bango donc voilà
et bon moni vandi bazaka toujours na kati ya lupango ya Stade des Martyrs ndenge bozomona bango pena ndenge wana donc voilà tozotambola avec Montréal Safou bozomona donc voilà bozomona bato baza ebele nasola pe na papa ndenge ayoki bongo message ya chef de l'État sale ndenge mbote papa mbote comment na ngai honoré Bilolo Mukala. Merci beaucoup papa na biso to mono awa et papa na biso aza pas aza pe candidat ou avec ko soutenir aye bandeko te naza pe candidat conseiller communal na commune Ngingiri toyaki po to landa ndenge lancement ya campagne ya chef de l'État eleki awa vraiment eleki kitoko makasi toza na simala po na ko soutenir ye po aza soso ya mboka aza soso ya zamba te po ndekete po akima un jour amoni po na ngai wana vraiment ya koloba ko commenter mingi eza te c'est très bien vraiment. Merci beaucoup mais tozomona ba mama ebele ba vandi awa tribute eza po nani bato bomemaki na base na bino ko bwaksi ba surtout ndenge ni te bato nyonso soko tali bien omona bisi ezoya ememi ekena bato baozela pe bisi soki ye ezomema bango ntina ba destination na bango ndenge ezali bongo. Ok, merci beaucoup lelo papa na biso soki azwi bonga na ndenge ozoluka nini okosala na commune ezali to pe na quartier ozali te po misala oyo etali biso conseiller communal ezali mpona kobongisa commune na biso kolandela makambo ya bakanivo surtout bamai ezoderange biso babukumese mosusu baza wana bazosala eloko te mpo bamai ezotonda na bakanivo ezotonda te na baprince mais misala ifo kosalisa yango kolandela yango à la loupe mpo bamitungisi ya mai wana ezalaka te aka mbula ezobeta nde yango misala to banosa mpo bantu bazala malamu na commune na biso tokozala kofanda à vous. Donc bana bazala pena malamu ya quartier bazala pena calme donc ya sika orobi okomemela population yangona ya liboso na wana po eza mutungisi primordial penza onga nazomona na kati ya bato penza po so imbule beti bato moye babaluka na mboka eza te okoya boyo komira na nzela na presse eza na mai omoi mutu azongi kotalinga akende po akende développer makambo mosusu akende luka ta mwa position moya continuer okende eza te c'est-à-dire alembi na partie ya place wana nde yango namoni ke empre position eza nano wana makambo mosusu ekolanda mpona kobonisaka commune na biso oyo tokozala soki nzambe apermettre ke tozala eli à vous. Merci beaucoup donc tozotambola toujours toza na Stade des Martyrs bozomona bongo bacandidat bango mpe bazoloba na kobeta pena sete na soki ndesi ozwi ebonga na yo il faut koyeba mpe ndenge nini ya kolandela mpe pepe na yo to mpe bato ozalaka na bango kokende kaka te oye apo okei libela non ezalaka ndenge te parce que sikoyo ovandi wana eza bongo bango ndenge bavotaki yo ekozala pena bien malamu voilà tokende susu boye ozomona kaka ndenge ndeko bazobima kaka parce que bato bazalaki tellement ebele bato bazalaki tellement nombreux. Je parle aussi là sur la peine papa na biso ka ndenge ezalaka. Bonsoir chef. Bonsoir. Bonne santé. Oui. Bonne santé. Ça va. Okay. Merci beaucoup. C'est la chaîne Yabiso Podcast TV et tu es à la Stade des Martyrs de la Pentecôte na ville province ya Kinshasa et tobi kozaki na kati meeting oyo ki ya mokonza mboka esali ndenge ni. Non mais c'est les champions qui parlent. C'est qui? C'est les champions qui parlent. Est-ce que papa n'a pas postulé? Toi qui as soutenir non, on a la possibilité de soutenir le candidat Nabiso. Merci beaucoup. C'est tout. Secrétaire général, la secrétaire général du Congrès national africain pour le réveil du Congo. C'est NARC. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de députés au Bayaka. Na moment où balukaka ba peuple batu ba voter bango et après bazonga les soutenir. Concernant ko pesa batu ya bango. Non mais Moussala député dans la carte de la population. C'est lui qui doit ramener des désiderata à peuple vers le gouvernement. C'est ça son travail. C'est-à-dire chacun doit rester près de la population pour aider notre peuple. Merci beaucoup. Papa Nabiso Azad d'accord na deuxième mandat chef de l'État. Nous l'avons déjà souhaité avant même qu'il se prononce. Okay. Merci beaucoup. Papa, c'est pas comme Samuel Liloba. Bonsoir.
Oui, bonsoir. On se présenter à la caméra comme on a dit. Comme on a Blanchard Ngono. Je suis l'interfédéral adjoint chargé de mobilisation. Il y a papa aimé Pascal Mongo, mon conseiller secrétaire général. Ok, merci beaucoup. Oko Baksani na papa Ochukoloba. Bon, mon conseiller le mingi, to Baksaso mingi te donc tu es champion de champion. Aux examen à Souka pour les bandes Kinshasa ne confirmaka. Déjà tout le monde est là, donc adversaire à Zate. Donc Fachi Béton, tu peux essayer d'avoir un troisième mandat et deuxième mandat si. Donc tu Yembi Atika Libela, Msou Atika Libela. Merci beaucoup. Parce que tu es basé Bappé, Bappé Salagi Mote, na Martin Faïlo. Il peut Salagi bien. Bon, Martin Faïlo, c'est un renard. Bon, soit il pas. Je dis que je répète, c'est un renard, soit pas il pas na biso to boyate, was en position te, mais to se plaît na geste wana. À l'accès bango que on konjazaka moko. Donc le cola après ça il mbote na Fachi Béton peut reconnaître par exemple au téléma et il signe politesse en tout cas to se plaît mingi mais sur voyez ata pour matin to peut ça to zela. Ok, merci beaucoup à tous internet. Il y a Bisso Podcast, en tout cas, vous abonnez massivement, vous likez, vous partagez, cause à la peine bien ma casque à Zalaka. Voilà, tout pousse à la carte, tout ça kende kaka toujours. Tout le monde peut jeune frère na Bisso, jeune frère na Bisso, équipe Awa, na stade de Martin. Mais là, moi, Jimo, merci. Comment on va? David. Isaac. Ok, merci beaucoup Bozaki. Ah, on a ça de Marseille. Pour faire quoi ici? On est venu pour voir le président. Vu qu'on savait que le président de la République allait venir aussi, on est venu le voir. Voir comment il allait s'exprimer. Parce que vu que le président avait dit qu'il avait un message à nous faire passer, donc on était venus tous pour entendre ce que le président nous a dit. C'est ça. Ah, vous êtes satisfait alors? Oui, nous sommes satisfaits. Okay. Merci beaucoup. Vous avez aussi des députés à soutenir dans votre quartier. Vous venez d'où? De la Cité Verte. Cité Verte. Vous avez aussi des députés là-bas, non? Oui. Provinciaux, nationaux? Oui. Vous avez des députés à soutenir? Oui, on a des députés à soutenir. Lequel? Comme Maman Niki et qui? Monsieur Rachidi. Il y a le Maman Niki, Monsieur Rachidi. Il y a plusieurs députés, mais nous soutenons ces deux députés. C'est tout. Merci beaucoup. Donc les Chimo, Karanenge Zalakito Komakasi. Donc voilà. Tout qu'est-ce que Libanda, tout le monde a ce que population. Nenge bazo zonga ce que va parler na bango parce que ah vous allez regarder qui makambu. Osumo logo na yo pas olongwe. Voilà, bozomona. En plus, là, bozomona kuna voilà baza to benga bongo ba garde présidentielle. Donc la garde présidentielle à l'époque c'était ba Chikata pardon Zaki bana Moura mais le lot comme benga bango ba Chikata. Donc voilà. To bimis ko libana to zasko réaction ya population. Donc il y a population ndeka ezalaka. Voilà, la bimi liboso ya Libanda le pango à ça de martyrs de la Pentecôte en la ville province à Kinshasa. Donc voilà. Bino bozomona. Batu batelemi wana pela et tout le coup ya batu batebele. Mais souvent c'est la bongo ba transport pour bazonga palais. Ba député na bango ba tsaki ba mituka mais ba bisu ba mituka na le comité bana Tchangu bana Mwamba bana Funa bana Lukunga. Batu baza vraiment tellement nombreux ici. Awa na ça de la martyr ya Pentecôte ya ville province ya Kinshasa et kaka ndenge zalaka. Merci beaucoup na so la pena ndeko nanga. Na so la pena ndeko nanga so la pena bien makasi bonsoir mon frère. Bonsoir ndeko mopanzi sango. OK. Merci beaucoup comment on a? Kombo na ngai ndeko Manassé Matiti. Ndeko Manassé Matiti to so la moi mkieta ke mwana mboko oza rwandais. Naza congolais. Naza congolais. De père et de mère. De père et de mère. De père et de mère. Merci beaucoup. Likanisi oyo président de la République azwaki ya kovandisa bongo ba candidat nyonso asangisa bango apesa bongo message pa na bango itaki mwana mboka moi likanisi wala ndenge. Bon, premièrement tozali na période
ya campagne oyo ezalaki lancé mokolo ya lelo. Donc campagne électorale ezali bongo moment oyo candidat nyonso ayaka kopesa vision na ye na population. Donc ezali moment oyo seni apesaka bango ndingisa ya koloba vision na bango na ba kongomani ndenge tozali na Congo awa bakopesa ba kongomani vision na bango po ete ba voter bango bapesa bango bongo confiance. Alors comment na président de la République parce qu'il n'est pas allé candidat na présidentiel asangisi étant chef ya plateforme naye asangisi ba candidat nyonso ba candidat députés nationaux ba candidat députés provinciaux pe municipaux asangisi bango nyonso po ete apesa bango toli parce que tout le monde a ebele ya ba candidat tant ba poussa na ka pembeni ya ba population na bango ba pesa bango mingi mbongo. Alors eloko wana ezali yo to benga ka clientélisme ezali eloko tozali koboya parce que yango ndem te bebisi mboka na biso corruption et bebisi mboka oyo ti to komi na niveau yo président de la République aza koluka abanda à zéro ozali komona ndeko mopanzisa. Donc tolio apesi bango bazwa yango kaka na motute bazwa yango na motema na bango parce que erba kokende liboso ya bandeko babiso oyo bayi population bayebisa biso vision na bango tangu tokopesa bango confiance bakoke kosala nini parce que toyebi ebele bakota kuna balala bapongi basala lisusu eloko te. Alors c'est le moment biso bayi population tozala na mayele ndenge mokonzi ya mboka auti koloba na biso awa alobaki na biso pardon tozala na mayele topesa bato oyo bazali na vision chance po ete bakota na parlement. Nayokaki bandeko na nga bayi kongomani misusu balobi ba député nyonso ya kala bakozonga lisusu te. Mais ezali voilà slogan na 4 districts awa surtout ata partout pe na libanda na province ya mboka na biso Congo ba bipe na ba député ya kala bakozonga lisusu te parce que bango tok sok ba ye bazukaka pa bakini bazonga lisusu te. Oui, baza toza na raison ya koloba bongo parce que tomoni ebele to voter ye abimi député eloko ya liboso asombi mutuka bana bake kotanga na poto mwasi akomi kokende kosomba basaki na Dubai akangaka suki na États-Unis tomoni ebele na mboko oyo. Alors babiloko ya modèle wana on ne veut plus de ça au Congo tolingi lisusu ba député ya bongo te. Voilà na moment oyo nde tozwaka nzela ya koyoka ba vision na bango c'est qu'ils vont nous parler. Alors yango wana nasengi na bayi kongomani bandeko na ngai mokonzi ya mboka alobi na bakandida na ye bakandida ya plateforme na ye nde bakoya mokonzi ya mboka asololi na bakandida député ya plateforme na ye union sacrée bakoya pene na biso toyoka bango toyoki vision na bango nini bakokende kosala na parlement. En tout cas apesa yo 3000 apesa yo 5000 apesa yo polo soki vision ezali malamu te ndeko mopanzisa ngo tokovote ete parce que tolingi lisusu kokomisa bato ba riche bombardé te oza na vision topesi yo vote na biso oza na vision te tokozwa yo te pesa na yo 5000 na yo pesa $10 tokozwa yo te neti boye na kati mala bateta neti kuna bazowela mbongo aksista fozo langa na sima kuna tande bazowela mbongo bazowela polo bazowela 5000 francs mboka na biso Congo. Or il faut koyeba mutu nino yokota na ebonga mutu nino yokopote député nino yokota na place azala pena wana alobela commune alobela pe quartier. Merci beaucoup ya mwana mboka continue na yo ndeko mopanzi sango nameka kozonga mwa muke na eloko lobi wana ezali tina mingi ngai esalaka nga pasi lokola kongomani okolamuka na tongo ozobunda bayebisi yo no tala député kuna azopanza mbongo bon biso mbongo tokendaka kobunda toboya tokende tozwi mbongo tokovote yo te ndeko kongomani ezali kolanda ngai ezali chaîne YouTube vérité désir no tobenga bongo vérité désir omutakoti na kati habite se ba voter ou pas chaîne biso YouTube chaîne YouTube en tout cas bandeko parce que chaîne YouTube ezalaka na bisike belé koki kozala wa koki kozala na États-Unis bazali kolanda partout dans le monde mais ba o bazali ba congolais o balanda ka chaîne YouTube oyo
En tout cas, ndeko mopanzi sango nazali ko s'adresser na ba ndeko na ngai. O ezali message fort parce que campagne électorale est bandi déjà. Bakoya na babiloko na bangwa ndenge na ndenge. Ba démagogie. O président Mobutu bandai koloba démagogie. Ba politicien bazali na lokuta moko ko sakana te. Bakoya ba pesi mbongo, bozali ko bunda na mbongo moko ya mukie. Te. Makambo ya bongo esala malisusu te. Tolingi Congo ekoma ya singa. Changement ya Congo il faut banda wana. To banda nanu na koboya clientélisme wana. Na place ayela yo polo, ayela yo mbongo, ayela yo nde makanisi. Nini azali ko kanisa na motu na ye? Parce que yaka ko kende kuna ekozala mbongo akobimisa lisu kuna te. Kuna nde kozala abimisa vision na ye ya lobaki asalela yango kuna na parlement. Na kopesa ka ba proposition de loi. Na kolobelaka population tina to votelaka bango yangwana ezali ya kosomba mituka te ya kokende poto te ya koya kopesa biso ba $10 te parce que bango te mbakundelaka biso bibembe ezali bango te mutu baya kolesa biso 5000 na bango wana ekosala biso eloko te parce que biso ba jeune to lamukaka na tongo tozongaka pokwa to lukaka mbongo donc mbongo to lukaka yango 5000 na bango ezali eloko te ndeko candidat député ozalaki na président soko bimi makambu président lobaki kotika yango na stade te na nzungu ya ma famille te tia yango na mutu tango kokende na site ozali kosolola na biso bayi kongomani lobela biso makambu makanisi na yo nde tokovote yo voilà likanisi nazalaki nango yango wana ya koloba. Merci beaucoup c'est ça fou tala batunde bazobima il y a quelques batu oyo baki bongo ko accompagner député na bango na bana voire même na ba bébé Congo omi moni sika ba te belé boye pour la 5000. Merci sola papa. Mbote papa. Yende mbote. Comment on Jean-Claude. Merci beaucoup papa na biso oza candidat de naza candidat mais naza membre membre à IDPS. Oui. Ok, merci beaucoup. Message au président de ça ba tonner sur ba bon ba candidature na bango au senti en tout cas tous à la président oya PCS na mboka na biso parce que na Congo tozalaki lokola bapaya mais en tant que président na biso aye kozongisa dignité ya peuple congolais yango wana sikoyo topesi ye longonya mpe elika eke akende liboso makambo oyo biso tosengaki mpo ete ye asalela biso yango nde sikoyo toyelaki na makambo oyo ya makambo oyo toye kotala lelo alors yango bino batalibanda tozoyoka makambo ebele bozolobela ye président boye na boye mais biso tolingi ye mpe kozalaka tro te koto tuna bengo fasciste kozala ndete foza pena mwana ya mboka parce que oza vraiment congolais de père et de mère si je me trompe pas congolais de père et de mère naza mungala okila lokondo bekeso nde tozomona bongo population bazosouffrir black à part population bazosouffrir tala ndenge bato bayebele po bayeka mpona ba 5000 francs juste 5000 francs ok kutu na pala okoma kute bato mosusu nde toza awa na commune ya Lingola bato mosusu fo bakende Tchangu bato mosusu fo bakende Moamba bato mosusu fo bakende Balukunga donc par-ci par-là eloko wana ya ndenge wana opesi susu président biso Faci chance ya kozala bongo na deuxième mandat. En tout cas merci na malobo oyo opesi ngai nzala ezala chaque jour tosepela nzala ekosila parce que nzala biso neti bakongole nde bayaki boye na kati ya likita na biso tobenga yango likita na ndenge abokila lokondo likita alors ba 5000 oyo bango bazwa wana ça fait mal parce que moto aza na nzala chaque jour toliaka biloko mais ntango moto aza na nzala amoni 5000 parce que aza na nzala mais 5000 wana ntango ozwi 5000 wana olie
mais baovote na ye mutu te bayebi mutu oyo baovote vérité des urnes. Oui, bakovote oyo candidat ye moko alingi oyo asepeli nango. Ok, merci beaucoup. Sikoyo côté présidentiel okovote nani? Ngai côté présidentiel ye moko mei Fati Beto ye mutu Fati Beto tokovote à 100% à 100 Congolais de père et de mère. Merci beaucoup ndeko na ngai pour ça na boye tomona ki bongo na réunion oyo ezaki bongo na seni président Kadima salitaki abengaki ba candidat nyonso kaka ndenge ça parce que eloko esalami lelo ezate que non ya sika ezalaka nango déjà Martin Fayulu apesi Fati Beto mbote esalaka ndenge etaki Kongomani. En tout cas merci na motuna oyo tuninga Martin Fayulu tango tozalaki napesa exemple tango tozalaki na époque ya Kabila ezalaki soki ozalaki opoza mpo akutana na yo ezalaki mabe soki bokutani soit aboma yo soit atinda yo kote mosusu mais moto oyo bobandi ofinga ye aza Martin Fayulu wana afinga Fati Beto aza loboko sali te nakoki koengage na ye te lelo aye sikoyo démocratie donc Fati alakisi na monde démocratie eza na minute oyo démocratie yango wana sikoyo bino ya mokili bomoni déjà parce que Fati Beto aza mwana mboka alobi te Fayulu waka tosolola atake mwana mboka totonga mboka na biso meme baki yango na meeting abengi bina balingi Congo baya tosangana sikoyo bango bakendaki sikoyo Moïse Katumbi akei Fayulu aye sikoyo basangani donc président aza nalobaka ke déjà mwana mboka kaka ya solo. Merci beaucoup. En tout cas, voilà peut-être que nous avons mingi te. Donc voilà, donc ba Congomani ba sepeli pene belé, bon bongo population congolaise et baza vraiment ya ko sepela et c'est quoi na ça de partir président biso Fati Beto asangisi batu. Mais ça mbala liboso te. Makambo sikate sala makanango déjà. Donc ça makanango déjà. Et tant que commis parce que lelo eza bongo pona propagande voilà boki ndenge ba Kongomani ba uti koloba en tout cas toujours beta pena c'était mingi ata au commis président de la République lelo yebaki siko ozali wana ezande peuple ne ba taki wana boza na souci ya peuple pourquoi ça la souci ya peuple ba députés nationaux ba députés provinciaux ba conseillers municipaux boza na souci ya bato o basenga ke non pour que boza la wala. OK, merci beaucoup to zomo na bongo to ko masiko siko wapi ba bisa transco ezoya eza ko zo siko bato bazokende na ba commune bango to pe district donc Toloba voilà. Et ce mot la bongo to sur la paix na papa là quand on a ce qui nous ba députés provinciaux ba députés nationaux et il faut vraiment que lander là vraiment bateau ba sali kino pour que bosse à la place wana ko yate lelo oluka bango tango ko pouvoir pas OK ils ont participé mawa. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir papa. Comment on est? Ngai monsieur Mathieu. Oui, nazali ki moko na kati manifester le gars lelo. On a début à campagne électorale il y a namboka na biso so le 19 comme prévu selon calendrier électoral. Le président de la République a yé to beti maboko, biso tout souhaité comme tout moko to pesa yé deuxième mandat. Na makambo sali to moni, magi ba koko so ezalaki ba pandémie, hier ba Covid. Makamagera Ukraine mais dans peu de temps président de la République a bundi a solo akori ko sala
côté ezalaki toyebi ke toti na mariage ya FCC Cash toyebi Congolais to ayebi makambo président de la République asali na 2 ans oyo tomoni ebele baleka basalango te bekole ebele atongi bahopito nyonso koselema na 5 ans eza kaka moke fo tobakise mandat moko mpe apesi biso bacongolais tout tozala vigilant mpona bacandidat ya libanda toyebi bango bazali manipulé par les étrangers occidentaux en général oyo balingi mbongo na RDC te balingi kimia te balingi RDC toza na bomongo ebele mais totikaka bapauvre mpo bana na bango bazalaka bien nde bacandidat bazwa kokosa biso na ndenge bango balingeli mais président de la République abi ke tozala vigilant balingi ke soki bango tovote bango mboka ezonga na boka bapaya tozonga na bowumbu totikela kaka bongo pays riche mais population pauvre nde congolais tout azwaki ntango kolanda te ala na nzela ya koya te ala na nzela bilili ke azala vigilant na bacandidat baétranger tokotanga bango bakombo tokoyeba bango quelque soit biloko bakopesa ezaka lukuta mpo lokola politique esengaka fo kokosa peuple mpo ozwa voi mais biso toza bapeuple oza éveillé tozosoutenir Fatou Beton topesa deuxième mandat asilisa projet na ye en tant que bacongolais tozwa leadership na biso pour moi tout mboka moke lokola Rwanda akomi asakanaka na biso c'est comme si na Congo toza na bato te mais Fatou Beton aza laissé le président banda to banda atanga kombo ya Kagame ya Rwanda yene mubundisi na biso na bo baana sima Rwanda ba occidentaux eyebani déjà alors tozopesa meilleure chance congolais nous tout à soutenir Fatou Beton numéro 20 le 20 décembre tu voter numéro 20 pour Fatou Beton sa deuxième mandat pour jeunesse congolaise et se retrouver merci. Merci beaucoup Mbote papa. Mbote. Ni encore Baxena ou papa Choloba. Bon, je crois que nous soutenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo a sali face na groupe ya ba mafia international pona ko luka ko kabola mboka na biso. Maintenant a sali sous face na ba Kagame na ba M23 na armée na mobile. Yango biso nyonso toza na sima ya mokonzi mboka tozopesa deuxième mandat et tozo soutenir ye azwa majorité écrasante pour azana ba projet malamu pour l'avenir ya mboka na biso. Je crois que soutenir mokonzi mboka. Il faut le peuple congolais à se retrouver donc voilà pas par rapport à dollar biso na Congo tozo produire te tozo dépendre na biloko zo uta libanda ya mboka. Maintenant mokonzi mboka lobby lundi azobanda campagne na na ba Congo azokende na Boma azokende kosala inauguration ya usine ya semence et ngeloba après kozwa deuxième mandat na 2024 26 provinces na tous les provinces agriculture au travail makasi et biloko wana ndeko permettre Congo à avancer. En plus, à Bunda, pour tomber la franc congolaise, la licolo par rapport à dollar. Azana ba projet malam par rapport à 147 territoires, les dirigeants ba leka batiro au salate. Maintenant la volonté politique wa tsena bolingwa mboka ndeto avancer. Tengelo ba social tant que la deuxième mandat kolia ya peuple congolais et à biloko amike. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc en tout cas de kaka population ba utikoloba ba député oyo oyebi ke non ozano kongomani te oyekaka mpona koyiba ba renard oyekaka mpona koyiba en tout cas ekozala pena malamu mingi te tolinga mboka na biso Congo tozaloka bato bazalaka na Londres bato bazalaka na France bato bazalaka na Belgique bato bazalaka na Turquie mboka na biso Congo en tout cas toza na nyonso mais tozo bandeni ya kosala monte parce que toza na ba dirigeant bazo kanisa kaka ba famille na bango pina ba libenga ils a participé mawa. Merci, on se trouve juste après. Merci. Ok, voilà, les Congomani baza vraiment na besoin ya kozala pena malamu na mboka na bango moko kaka ndenge zalaka parce que tout ça ba congolais et congolais ko lela kati utakala peuple congolais zo kima mboka na yeko kena l'étranger pona kolia et non pona ko bongisa na kende na ko bongisa mboka na ngai en tout cas ezo sunga formaté voilà vous avez mon kaka sur la bandeko
Et voilà parce que chaîne Yabiso Podcast TV, vous s'abonner massivement, vous liker, vous partager, et vous allez vraiment malin. Na kuta pena ba jeune frère nanga et tout cela mon cas nanga zalaka. Bonsoir chef. Bonsoir. Comment on est? Comment on est Salomon? Papa Salomon, merci beaucoup. Yabiso Podcast TV qui est à Nasa des Martyrs. Vous connaissez Zaki Awa. Zaki Awa. Tu as qui tout justement on a Makamo Zaki Awa na Martyr. Ma président tu as qui peut koyoka. Aussi qui te yoka. Je pense que tout le baki pour na peuple te yoka qui est à te bon pour le cousin bandako. Message au président Facha Pessi au retenir nini ya malonga. Bon, et là, quand tu retiens à Malonga, Zaki à l'objet, tu as bon moko pour la toute ton mboka Congo. Bah, oh, bazoko sabiso, le matou na bangote. Mboka na biso ndeza oyo. Oyo asola kina président ya Rwanda Sekeke. Yé na ya parti lelo, bah là c'est une relation té. Bon, biso to garder côté, bah on peut pas garder côté la bangote kuna. Ndé oh, na retenir qui a vraiment na c'est pas qui makasi. Okay, merci beaucoup. Étant que jeune Congolais aussi, député au Bayaka, Marabatuka pour 5 000 francs, na t-shirt, na short. Alors, concernant le ça on est Bayaka Bongo, aye kaka, voter après qu'il y a aux hommes à basté. Tu refais les missions. Au matou, tu suis Maël Makas. Maël vraiment pas, tu as député mon pona qui coûte, je pense. Pour qui a cause peuple. Pesier baraba voix na yake na ngombe tanga isusu ba kangi ba beta ki makasi vraiment c'est ça qui peut passer mais mbalo vraiment ba tout au ba postuler mbala we ko ya ba zo mayele ba ko sara pepete na 2000 francs ba 5000 francs pour 5000 francs on ici là mais ce pessinga musa na sala alors sur la comment bo isa pona mtentel c'est ça isa il y a malamu ko tambo na ngundia mwana. Merci beaucoup na pena ndeko na ngai mbote papa. Mbote. Comment on Comment on a Serge. Papa Serge. Oui. Ni le combat c'est na onde ko toloba. Oui, onde ko lobi eza vraiment clair. Yako bakisa ko ba eza été to eki mo konzamboka ndinga lobi ndinga pisi discours na. Ya pas ces été awa ba lobi na bango bien ke ba sa la boy. Mais tant qu'on te voter bango susu ba bakisi sous mandat ba fandi comme susu ko nyoko la subiso ba congolais parce que les lots to bomana des fois to ba kena ba rwandais ba nani to ebité mala musuka biso moko ni to bomo to sala makamba point pona mbongo basala bwe bango moko ne ba ke ba biloko mais to CP la makasi ce que non to voter bango ba ko kimia ezala ka chamboka to ko fanda vraiment na kimia nyoso c'est que mokonza mboka na bandeko bazana bango elongo à travers elongo baluka pena kimia ka chamboka na biso ni tsa bosinga na biso biso mo pe ba jeune de kotala biso jote kamboka na biso malembe neti bo député oyo kutu moi na mandat wana sala kine makalonga te na district na ye to pe na commune na ye to pe na quartier na ye mais aye di susu pour na 5000 francs pour na 5000 francs ba jeune ndengo na côté bango ni on a ba député wana vraiment n'a pas ensuite si ba jeune boye ça passe parce que ba ya ko sabiso que non mais sur 5000 ba 10000 francs va mettre ba $10 na ko $10 lelo non là ici là mais on te ko garder une semaine ba 2 mois jamais to na bosinga ba député mo ba ya o to ko voter bango o ba sala que non ba ke entreprise na mboka afin que ba ba jeune to bénéficier parce que ba o ba za bango ba luka que non to voter mon temps to voter ça va bénéficier mais peut bénéficier alors tant que voter on va kimi ba nous ko la biso donc il y a tout surtout voter bango to moni que non marché malamu te mbala wane ko ya wana pena balimisa biso déjà parce que o ba ya to beta bango. Merci beaucoup ndenge ndeko Sacha Otsokoloba oya ko ya susumbala o pena simana ndenge mo mabe donc vous avez pena passer makasi voilà je vois aussi papa na biso to koso anaye bonsoir chef. Bonsoir, merci. Bonisa. Non, Sango Malam. Ok, merci beaucoup, chaîne Yabiso Podcast TV Tokiti Awa, Nasa des Martyrs, précisément dans la commune de Lingola, dans la ville professeur Kinshasa. Papa Nabiso, Tomonio Awa, vous êtes candidat, vous avez soutenir Bandekonayo. Naza candidat,
et puis nayaki assister na lancement officiel la candidature il y a chef de la campagne pour la chef de l'État na biso pe ba candidat to profiter de même occasion pour te lancer il y a biso campagne candidat député provinciaux, députés nationaux, conseil municipal. Naza candidat député national dans la plus grande circonscription de la ville de Kinshasa qui est la Tchangu. Alors Naza candidat député national dans le regroupement Bana Tchangu na PSP Bana Tchangu Mbote to uti na kati bomoni Bana Tchangu basala qui va contribuer qui na plein et puis ngamoko naza candidat sur la liste de regroupement politique il y a l'honorable sénateur Sami Badibanga le regroupement les progressistes les leaders qui ne parlent pas trop. Okay. Merci beaucoup. Yoza muta polémique. Te naza muta polémique te ba politicien basé belé balobaka trop. Autorité na biso azangi mbongo oleka na TV te. Azana mbongo oleka na TV mais aboyaka parce que ba musu bazolo ba biloba lo ba musu ba couloir asimanda ko. Ezana polémique te mais na kumisika leader na nganda kuna bimela quoi. Les leaders politiques charismatiques na fabriqué te so tuni batnon so avec Sami Badibanga lobaka te aza charisme mais asala ga danser. Merci beaucoup, futur honorable. Obike bana Tchangu bakomi na kanda ko sakana te. Pas seulement Tchangu, Lukunga, Funa, Moamba, bazara kanda ko sakana ko tu te vois même na Tchangu wana. Par rapport à quoi? Député tanga yé azo luka ba voix. Alors tanga reçoit azonga suna baste. Yango touro cette fois-ci babi que non. Fubalia matembele ya simandako. Merci. Nalingi na rectifier le moko. L'escroquerie na niveau ba député bandi na 2006 et que na 2011 et que na 2018. 2023 fini l'escroquerie. Zo polo no gumbango tchana sac. D'ailleurs yo mutomu benga kama tembela simanda. Keba mikolo matembele ya mate poso le ole kalibum. Onga so so simanda so lie so mikolo tche so na simanda kwa sumba tro ndako ekoma solo. Keba ngala za mu fini kwa bana Tchangu po Tchangu ezaka nzungu. Nzungu tout pour ezala bien bomba biloko propre senga ezana mo fini kunango bana Tchangu na okebisa bino s'il vous plaît to voter bi voter la mwanza te yoki pe na projet muto azoyela yo na ba district ya Kinshasa district etikala na sima makasi babenga ka ba pauvres za district ya Tchangu asi yo moko yebi so muto albika na mona Tchangu kuma kuna ba difficulté otelemisi fi mobo ya tana ba niveau kitambo wana otenga ozaka na masina boye pa banyoko to Tchangi pani ne uta na Tchangu alors bana Tchangu to fongola misu cette fois-ci opération ko tekela mupaya zamba te Tchangu eza cimetière te bato bakendaka poto mingi 90% balekeleke pa na biso totekela mupaya zamba te eza ba jeter le maillot te uti no vanda na yolo ko bana Tchangu baza campagne moins cher obeti kuna keba et puis ma opesa maloba ko eza sanction ya ba député nyonso azala ya opposition azala majorité o za soki wat asa na parlement biso to tie bango croix maintenant lo basolo tu eza élection ba jeune batali face na yo mbongo biso kutopesi ba moto kutu lelo nde biso toza ebele bakiti na balar na cité biso to instruire bango ba dame yango mais moral ezaka moko bayaka na bango na balar na moi bazongi biso to ebisa nganza kana ngata bititi so candidat na moi na cheke na butu na banjo kota parce que na Kinshasa mobimba place courant ezaka malamu te eze pa biso na Tchangu alors na mulini wana so zoki na merci landena na yolo place avant da rapport yo zoki. Donc bana Tchangu message ezaka moko qui dit baté voter moi na Tchangu yo yebi mingi azala jeune azala pena bato ba uti na parlement te na sepe nande ko moko ndeko Molière na sepe na courage na meza courage moko na ko encourager ngo mingi te yo moye ko tubela devant bato ka zui ya e palisade teki po somba machine mona kinanine toze la pe ya Tchangu bala kisabiso ba tekini alors tolingi ba o la kisabiso ba théâtre wana te abu pia na ti le lobo qui député na bango ezawat Bisonde Toluka Tozongela Masolo. Alors, Bana Tchangu Bobo, c'est un télé numéro 11-10, Trésor KBA. C'est votre candidat sans polémique. Siège des 19 mai, donc commission 18 pour y à sa bombe moko. Kimbanteke, Njili, Massina, Maluku, Sele. En tout cas, tout font la musique en papa Uchikoroba. En tout cas, il faut la peine bien makasi. Alors, on a chef de l'État même numéro Nanga. Dans un candidat numéro 1110, 11-10, au Kachango na Mukuse, Trésor KBA. Merci beaucoup. Nanga chef de l'État a bien saki bino nyonso awa. Idée wana, omona ondeni idée wana? Idée wana ezaki malamu dans le sens que abandeli campagne na niveau Kinshasa. Abengisaki biso nyonso ba candidat poto fongolango elongo na ye. C'est tout biso ba candidat bazaka sur place on a moni dango eza kitoko makasi parce que to teki pe ba image na biso ba misusu na kati ya stade na biso munene. Tolandi message mokonzi apesi nde biso pe tozokende parce que chaque candidat union sacrée aza membre de la campagne ya chef de l'État na périphérique na ye netinga d'ailleurs kutu pona élection yo na azobenga Félix aza candidat unique
pour théâtre et que ça les mami coloniaux sur mabo tout ça Félix Aza candidat unique donc devant lui Azana Mutute nde Félix Azo kende devant Azana Mutute et puis na sepeli parce que yemo ko lobi na kacho za cop na biso ba congolais Azana Mutute ne ba failu bazawana ba Moïse Katumbi ndi kunanga tous la un candidat président failu bazawana zana biso loko moko sur l'équipe partout Franck Diongo bazawana papa nanga ibana ba collègue nanga ba candidat député mais ba ki soli loko bana mbongo ebele ba keko chango kuna bakaba ba nga bakaba mais na je suis vrai wana baninga na biso ba candidat député national ba provinciaux ba sepeli ba commander ba sali wana papa yo so mona candidat président de la République azangi de candidat député tamoko parce que ndето za boso na sali bashi nanga na Chelonga Félix pa sali bashi na Chelonga tel bonde ko nanga ocha nani ko bo santé ba to basala ka force chef de l'état na ba milliers za biso ba candidat député biso ba candidat député ndето sala ka force na ba milliers mususu yayeba ko za banani na suki na nuana mais ba candidat mususu en tout cas baluka ba sala effort comme on ba congolais et puis to obeta masoro na bango. OK, merci beaucoup. Message clair ko pesa bana chango ezanini to pe asikani na porter pa bana chango ya sikana zo pesa na chango tala o pesa ki bango mandat na novembre passé il y a 5 ans passé bazongi na novembre parce que ba pesa ki polo ke bana polo zolata ke bana pont ya mayoto ya 2 mètres avec un pont ya SS ozi mwa pomo kwa koshorkor batongi pa bo pesi mutu mandat ke libela mwana chango ke ba senzela mingi chango mama na lupango tobandi na ma njini ti na maluku tozo occupé déjà presque 60 à 70% ya ville à Kinshasa donc to sa blague te biso nde tona parti ya munene alors to tonga pe chango ngona ndenga solo to tonga chango na ndenga solo ezaki bongo mwana mboka trésor mufiniku ya bana chango o nga matembela simandako o nga soki soso simandako matembele kuto komo besa bango batulibomu parce que kutu ba sumba lupangu partout solo ekomi partout na lupangu biso to na mufiniku poto finika salité to le ko ya nzungu et ko ya te c'était le gardien du temple trésor Kabeya. OK, merci beaucoup, je suis ici après. Voilà, nous venons à la fin de cette notre émission kaka ndengezala en tout cas toujours ton à chaîne YouTube il y a biso podcast TV sur chaîne de référence pour s'abonner massivement ko liker ko partager donc ko zapena bien makasi surtout votre commentaire aussi ko zapena bien makasi donc là je l'invite à saluer donc les trios pourquoi penser à saluer mon papa Simon Foka, il y a maman Cécile, maître Tarzan, Trésor Lutonadio. 2000 valises à Bilaman en France. Et quand pour tes mères, Moutala dans le livre sterling na dollar, maman Laura Chou, il y a eu un Wanakaka Ndengezalaka avec votre humble serviteur Watakin Fekat et les lions de la presse congolaise, autrement appelé tour de contrôle de la presse. Checking, Roni Malundama, Yannick Malundama, un grand merci à vous. En tout cas, Moussa Boussa la Pena et Karaneng Zalaka, soutenir Batunabino, en tout cas, Boinde Zalapena et bien Makasi. Ça c'est bien aussi maître Jean Foumou, maître avocat. Jean Foumou, il y a là-bas tout la tête aux qui s'attaquent, mais va créer le problème. Na Romo na pena, au monde na pena, Abimsa Manza, Kawana Karanengezala. J'ai remercié mon équipe technique, na Sima Caméra et Nazalaki Bunguna artiste Coco Safou et puis confrère nanga ba concert nanga Nyoso et na Pessimno Mbote Karanengezala to continuer tout ça toujours Moussala et l'union fait la force. Il y a Bisso Podcast TV ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Pomosika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te
ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te